Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, salut, bonsoir. J'espère que non, la grande famille des BBC vous a bien. Voilà, Kota aimé partager. Ce que Zambala Liboso BBC a invité aux s'abonner et ça toujours bien. Voilà. Nzambe nanga monabino, nzambe nanga pambola bino, plaisir nanga ezake non, tokutani lisusu. Voilà. Bandeko, titre bomoni, photo nabiso ya miniature bomoni. Là, c'était juste photo ça peut commentaire hein. Et moi qui Congo ça et ça l'a bien. Là, bomoni artiste nabiso, bazala qui est pas na famille Abadjani. Après, bango ko zongisa ou encore ko kende ko remettre enveloppe. Vraiment, ça s'est passé très bien. Netinga BBC, je crois, na salle analyse moko na BTL artiste et à diaspora, beaucoup vraiment bravo à eux, bravo na président Devos, Tomoni Siatoula, Tomoni Maxi et Onyon Sobazaki ba comité, vraiment bravo na bino Isika Ezali. Lorsque eloko bien et salemi, il faut tous à la paix sincère, yakoya pe ko salanini, yako BTL bango maboko. Oyo batu babane ko envisager ou encore batu bakanisa ki ezalaki yango te ba prouver penza le contraire à makambo. Alors ba félicitations na bino. Voilà. Awa tozo sola ezanini après bango kozala kuna retour na bango bakene kokutana et parler ya ndaya tata mwasi makulutu. Makulutu ya famille Libota. Famille Libota, vous êtes là. Shalom, shalom, je vous aime bien. Bon, Matisilanga ba focus. Là, Tokolobe la mouke sur notre maman Kulutu. Léa Ndaya. Toujours retrouvé sous son film au Tozo Tala. Nia Master. Aza. Grande sœur, petite sœur, je crois, ya Omari. Voilà. Ah, vraiment à jouer na Kimianyo Soza Mupanzité. Voilà, félicitations à elle aussi. Voilà Bandeko, je voulais juste que ça moi qui Congo ça mon na ndinga ya mabete. C'est juste dans la vie vous savez ata o et salemi na famille à Badjani. Il fallait qu'à ba collègue ou encore balakisi mutema ou encore balakisi bolingo bazaki nango envers Jani. Et tikala kozalate na ba artiste. C'est-à-dire que non, et lobi maxi que non, Jani Azaki na amomoko ya bien. Azaki mutumala muna batu. Alors c'est au moins ça. Tokyo jugé mon touté que non boye bola mo pe zalaka. Po to mon artiste ba ke nekolela e bongo to mon nyonso eleki wana vraiment c'est-à-dire que non. Eza retour au ba pe ba zongi selie ya bolingo ou encore ya kibo moto ya zaki na bango encore savoir vivre, savoir faire nae o yazaki nango na bandeko nae. Bref, tokangi parenthèse. Li solo na biso eza ya koloba keno après bango kuna bayaki kokende pa Léa, artiste nyonso ya diaspora Léa a yambaki bango. Je vais juste na ozabino vraiment minute ebelete hein, mais il faut na ça parce que nga na sepeli na accueil wana et eze loko moko biso nyonso ebi keno nos artistes ba o ba kutani na epale ya lelo eza ba artiste oyo ba banda période ya CD, cassette et tout. Et pourquoi je me suis demandé pourquoi Léa andimi koyamba ba artiste comédien ya diaspora. Pourquoi kaka na webisa bino parce que na koyebisa bino parce que bino bo matiselanga ka ba j'aime famille Libota bo matiselanga ba focus et ça toujours biso bien. Master ezo pesa ko banga hein d'ailleurs pe problème nini hein problème nini ah fimo nzambe na ngai tension non yeba te soito ki nango na 15e et soito ki nango na 20e épisode. Voilà la grande famille sikoyo pourquoi les ayambi ba artiste comédien à diaspora nazo yebisa bino parce que toyebi biso nyonso ke non mama Kulutu na biso Léa ya famille Libota auta ikozana poto et
na ba séjour na ye ya poto, elle était ensemble na bandeko na ye bayambaki ye na poto. Bandeko ne nyonso ya diaspora bayambaki ye, nous avons tous vu des vidéos, ba photos. Donc batie à l'aise, batie qui est à l'aise. Toke na ngosiko na conseil bandeko boye bakovanda na bato parce que lobi toyebi te ndeko na zakaka obo otamina ye te po pesa nga ba j'aime la grande famille. Donc Léa na ngambu na ye atali alobi te ba bandeko na nga bayambaki nga na mikili babatamaki te po toyebi réalité ya mikili. Toyebi réalité musuko beta yo nazana gare fone kangi ba réalité na nyonso toyebi. Mais Léa lorsque akvaki na poto toyebi ke non Léa neti akomaki lelo na poto kaka lelo wana encore soki lobi si je ne me trompe pas to mona ki na fête moko mariage fête wana ezaki na ba artiste presque belé. Donc Léa akita poto lobi nango ba se retrouver na fête moko boy, donc elle était à l'aise, donc bien accueillie na mikili. Et pas banani, et pas ba collègue na ya musala o ba artiste ya diaspora. Ce qu'on lelo ba se retrouver na kini. Bomoni, na olinga juste ko ramener savoir ya batu. To e ba ko fanda na batu bandeko. To e ba ko fanda eza ya motuya. Eza ya motuya, je vous dis. La preuve ane que bota la famille ya Jani, bota la famille ya Jani. Banani ba valoriser, banani nenge bazawa batikali na esengo, batikali koseka na moni ba photo ya mama Jani, bazongi si sourire, basali mwa sketch moko wana epasi ya tula mama zongi na esengo. Eza nini? Koyeba kofanda na batu bandeko, koyeba kofanda na batu bandeko. Eza na iloko moko na lobaka, eza neti na église, peut-être boza na groupe moko ou encore na kaka na musala na bino wana ya ba comédie wana, bo former déjà famille, bandeko. Po ata soki mama Denise wana abimisaka mbongo te, fondation ebimisa mbongo te, je suis sûr et certaine que non ba artiste balinga ki bakunda Jani bafuti ba billet na bango bakititi mbongo wana pe balinga bakangisi papa balekisi pe na kokangisa wana pe bakundi Jani. Je ne pense pas que nos familles à Jani nenge bazana babimisa ta un cas. Nyonso na bo pete. Nyonso na bo pete. Donc bango ne bazana, je ne pense pas. Malgré pe babunga ki tellement bamoni nyonso na bo pete, bakomi pe ko tia ba loi na bango, bakomi pe ko senga bisenga senga. Et c'est le ki nango wana déjà to effacer tableau wana. C'est juste kaka ne na oloba analyse ka ndenge zalaka. Léa ayambi ba artiste et comédien pour ani. Ayambi ba artiste et comédien parce que autaki koza na poto. Nga kutu na poto na ba vidéo, na ba photo. Ya séjour nyonso ya Léa. Na ba no monika na bandeko na ye. Na ba no monaka na ba collègue ne ya théâtre. C'est comme si bandeko ne ya théâtre basemaki eloko moko na kati na ye lorsque il était en Europe. Et tikalaki on dirait likelembe, tikalaki on dirait nyongo moko. Et bango nyonso ba se retrouver na poto, pourquoi pas ba se retrouver na Congo, pourquoi pas ayamba bango. Et fan de li malamwe, bandeko ba collègue, bandeko, bomoni e fan de li oyo. Et fan de li malamwe ezalaka bien. Tala ndenge ba artiste ba uti na poto. Ba bosani na eloko wana keno bazaba na mikili mboka no esaka mboka na yo. À l'aise na ndaku ya Léa. Léa zandeko na bango babotami te. Léa zandeko na bango te keno o mwana papa kulutu, o mwana mama kulutu, o mwana soki ya tante, o mwana soki ya nani te. Musala babanda depuis ba CD. Babanda depuis ba CD bandeko. Ete ya pe non. Ya onga na lobaki keno liwa likambu soki eli batu leso ezanga raté. Après avoir enterré Jani, amour, il y a l'artiste. Alors, c'est-à-dire que l'Iwa ya Jani est renir ni source sous l'artiste. Na yo qui conseille moko ba pesi bango kune pas maman ba Jani kune pas ba Jani wa uti maman moko na je sais pas ce que ça maman kulutu ou encore maman je sais pas trop a telema ki alobini a pesi ba merci et loko ba artiste ba sali et lekeli bango ba beteli bango maboko ba pesi bango merci et loko bo sali o bo continuer. C'est plus que l'amour. Façon ba kundeli ndeko na bango, vraiment bango pene bazawana ba sentir que non, to perdre to zaki na mutu peut-être biso to bana oyeba te.
Alors juste analyse d'angeli ngolo batnini. Bande ko bomoni e fan de lesaka ndeko na parce que Jani ndenge azawana famille ekundi ete famille ekundi te ekundi ete et fan de li on a plus besoin ya koyeba ko fanda na batu le yanga na tika nanga ko mona le na batu mususu te peut-être en passant mais la séjour ne belé azaka na ba collègue ni na ba train na ba nini métro et tout azaka na ba azaka na ba collègue na yi ba photo eza. Alors c'est comme si ba marka qui est trop ba yamba qui est na mikili ba yamba qui est. Et je suis surprise ya koyoka ke non tant bazolia wana balobi ayambi biso pour la deuxième fois c'est que yamba la liboso ezalaki monétiser te ba filma ki angote o yami balé ba filmer ango o esengote. Moi je na sepeli nanga nango na sepeli parce que zelo komona tika nanga komona te chez les artistes na tika la komona te toki koloba te le peut-être complexe eza complexité auti kozana na poto ba collègue na ye ba yamba ki ye ba collègue ne ba sema ki eloko moko na kati na ye atikala ki peut-être donc na okelo ba ke non stupéfait yango tango bango nyoso wana pourquoi pas yamba bango elobi 2 minutes président Mimi ba gros bisous esika oza alobi ni bien la famille reste sacrée. Ntumoko boye, obanda na bande kono na CD, obanda bande kono na ba cassette, obanda kala. Mais maman moka boye keno, omoni pe et sourire. Olingyo kunda batu, olingyo ofingisi batu et aujourd'hui okomi porté disparu. Okomi porté disparu. Donc, yomoko, osa la culpabilité wana. Tope cet exemple ya Jani. Denga zana zaki artiste. To le la tati le longa na zota la Moscovite chaque jour na la nase na koseka. Pourquoi il est parti? Mais il était simple. Ba témoignage na ba solo bani. Il était là pour eux. Ba dina na bazo kende ko tourner na poto ba bengi et puis bazolo ba keno soki bolobi keno répétition ça à 12h30 déjà 12h il y a Jani azawa na za muto liboso abana ko tala niveau na ye abana ko valoriser kaka musala na ye mais yo lobi a obimi kaka na YouTube pepe sur makambu ozala na yo sala na okombo mais YouTube esali yo keno ozala olingo banda ko minimiser bato ngo zo monopole nyonso ko ba keno yo ndo tikali artiste. Maintenant vivre na bato ou vivre na bato te. Matanga Jani te fale mama yenga ozanga. Na lobi na nga kaka. Na lobi na ngai. Ba artiste ndenge nani le ayambi bango wana. Esali bango plaisir. Ba lobi bango nyoso ba mama evala kutaza ya Londres. Bango nyoso ayambi bango. Et ça complexité. C'est-à-dire que nos bango ba bête qui est bord kuna na poto, elle s'est sentie à l'aise, à se sentir que non, j'ai une famille en Europe. Mais lelo bitumba moko ekomi na ba artiste on dirait soki ki ndoki soki pe ndenge nini tozo yebate. Mais liwa ya Jani balobaka soki likambo ye bo benda kaka mayele. Liwa ya Jani soki kozongisa bino susu ensemble, je suis pour. Pour babilo koto omona sur les réseaux sociaux na bino ba artiste. Tokyo tchakutu ba artiste te. Mutu moko na eko baby sa image ya ba artiste na niveau moko yango te. Division ko finga batu monopole c'est comme si so ipendeni. Or ezana batu oyo bali pati ba kolobanini, ba ese ba kolobanini, ba kitaka na bakina na ba omikitisa. Mokilete arabino te. Bozaki na Jani il est parti. Botika bino wana botika pe éternalité. Botika l'éternalité. Yes Nzambe. Voilà la grande famille bo aimé bo partager zanga bino BBC Mpoï TV vraiment mama kulutu na biso mama kulutu ya famille libota le andaya kamata ba bisou esiko zali toujours famille libota focus kuna. Donc ayambi ba collègue na ye tandenge baza à l'aise na kati ya ndaku à l'aise donc au moins que non ba uti mikili baza à l'aise na kati ya ndaku ya leya donc il n'est même pas que non a poisson koleka ezate
Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Mokili oyo eza ya biso te. Nani ayeba keno lelo Jani akotika ba artiste ndenge atiki bango wana. Eteya. Bozongisa bolingo. Bozongisa bolingo parce que soki lelo yo komi star lelo yeba keno eza na bato bazaka ba star avant yo. Yeba keno eza na bato bazaka ba star avant yo. Alors soki yo lelo étoile et sourire, étoile et briller nani bandeko. Eh, pesaka nzambe no merci. Olinga te omema mokili ekoma ya yo na mutu, ekoma ya yo za na monopole ya kofinga bato mususu ya ko minimiser bato mususu. Non. Alors bref, ezali ka wana nalobi pourquoi na lekisese eloko moko nga na sepeli na nga nango. Peut-être que liwa ya Jani est interpellé par artiste bozongisa bolingo. Artiste Jani azaki artiste munene ayebi ko jouer mais il nous a quitté. Siko oh yo lelo komi benga soki pomba ya scène soki nini. Toke nango nde. Bisous là-bas, je vous aime. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.